Site oyo est confirmé na kati ya YouTube bakoya na bango babiangani basangani bayokani mais pour conquérir Congo na biso 24 bakoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà tout Congo Nitso Mongo 24 TV Congo na biso 24 TV Congo ya Aline Malundamba biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC bozwango na Congo na biso 24 à suivre. Bana poto c'est pas un bosenga qui biso vraiment tobi lelo to elibino masolo mususu bandal tombé c'est de la mokondi na Tatiana ensemble on a présentation on a vu que vous avez vraiment penché sur Congo na biso 24 TV l'émission na bino aïe 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 bitumba ya balongi ne na bisabino bitumba ya bayo bakenda sango ba journaliste na bino pe ya makasi soto lo ba bandal tombé ko mabele mais c'est de la mokondi mabezali te malamu na malamu. En tout cas, Tatiana ensemble au Carolina qui est bandal tombé, Tiringo Bazouawa, Bazouawa, Kakangé to le qui est na Congo na vision 24 TV. Tous avons la poto sur la bino ba news ya solo. Alors na émission na bino Ligue des Stars avec Tatiana ensemble et c'est dans la mokondi. Tiringo Kaka et en boy. Là je salue Aline Malunda ma full option il y a prof le papa na mon Charlène Chacha Charlène depuis Belgique. Zola de Cruz à Montréal. Et on a tous la bino oyo abunda oyo pasala Congo akenda sango na peut Tatiana. C'est de là mon produit vraiment hein. Et tous un autre bibiche à sa artiste comédienne. C'est vrai surtout bandengwana parce que plus à sa abanzonding. Mais ces derniers temps, tu dois comprendre que tout le monde a été soutenu dans Zonding. Pourquoi? Bana Paris, bino baïboana qui bon retour au pays vraiment mingi. Bon retour au pays à décembre. Motema ya Kembo donc papa, chéri, à famille. Et bon retour au pays à Irène Baelo. Bino bayo boza vraiment Anna Kinshasa vraiment. Qui n'y tombé? Bon retour au pays à Pache Mawete le Brésilien Bakuyo Wabi donc Tatiana ensemble. Et c'est de là mon conduit donc. Bandal tombé tobi la bino ono bomonaki télé-réalité donc en baki au lobati mais pas la biso na Ligue des Stars au loba donc to mata poto kendo kutana na yemoko donc pour découvrir car ensemble biso na bino to découvrir vraiment. Maman bonjour. Bonjour. Bonjour Mbote donc Bibiche Mabaya Obana Poto Bozo Luka artiste na bino akenda wapi pona nini omona lisute tant de nzondinga esalama na mikili ya poto bomona ete bo comprendre ka assez émotionné vrai chéri bwana posa bataille oyo c'est da donc bataille au Tatiana au sang aussi andimi donc là la monnaie pour le battre mais bi que na sima ya bilili Margot Star caméraman à swag technique et gérie 207 Cometox donc solo là malgré détente donc comprendre Margot Star bon mais ma biche moto son à vous comprendre tout ça à suivre. Kaka ndenge tolobaki comprendre que zongi sikoyo momoni nani toyanga akenda abunga azomonana te pourquoi tozongisi bino ye parce que comprendre que na Congo na biso 24 TV avec votre émission Ligue des Stars des awana poto zela bino bastar ya solo oyo bakenda sango basala komi soki amonani te biso tozawana totikala tous les 24 communes c'est pour cela tolobi Congo na biso 24 TV eza pona 24 communes oyo tozozola bino banyo soki lemba tokende lemba soki ngaba tokengaba soki yolo toye yolo siko tozala bana yolo toyebina na yolo todécouvrir na biso etatiana na yebi te vraiment normalement vraiment bonjour Bibi, bonjour Tatiana. Bibi vraiment ezali surprise pour na yo mais c'est un mingi peu pour na biso vraiment na Congo na biso 24 TV to yamba yo lelo kasi ba na poto vraiment baza ko se poser ba question au penda wa
Mais tu as remarqué plus dans le film, il y a les lots, tu as vraiment Bibi qui na fond na yo. Et puis jusqu'à présent, parce que si tu sabiso que tu sois yo, pour tu avoir un plateau, certainement, au marqué Mikilia, pour te marquer monde, s'il faut qu'on se les dise pareil. Mais si vous n'avez ni car on a quoi ça vous est au tiki dans bon, disons, vu qu'on va dire la tiki nzonzi, la tiki nzonzi, c'est comme tel, la pema qui non. La pema, bon, au tiki au pota, au tiki au bala, au pema. On a un jeune garçon qui a 5 ans. Mais à Rose, on appelle les. Vous avez 5 ans, vous avez jubilé. Donc, c'est pour le mariage. T'es habité. Là-bas, il a habité. Mais je l'ai fait dans l'équipe, ça dans les motos. Bibi Chaza marié. Non, on a marié. Célibataire. Ouais. La plupart, bon, tout pour malin parce qu'on est à la caméra. Bibi, yo pena idole na yo. Topé na cinéma congolais, topé na théâtre, topé na ciné dramatique. Il y a biso à on a Kinshasa. Moto a besoin pour ça la ciné dramatique et à la nature. Comme le film de comme ça vient pour ça fait un gros temps que l'homme ne fait pas ça pour ça en salle si le l'homme a des chapeaux en salle les attaques. Takinga ye mobali yo ye na kimwasi takinga mala moko ekatia na makambo bena bon disons qu'il faut raconter l'histoire depuis la zone à Chamouy ceux qui un jour que vous avez mon grand sœur ou bien papa n'a pas posé la question pour expliquer la baby c'est va casser tes bébés pour lancer la enregistrement la zala qui sont dans le théâtre nous autres ceux qui taquinent à son cheveux non moi c'est comme ça non ceux qui taquinent à son théâtre ma geste de taquinent en salle on appelle en salle la partie à Wana donc il va pas être la salle il va ça la théâtre à partir à takinga aux idées à ça la oui français mais quand on a bana mibali mais la bana basi nani wa apprécier rapide là-bas la basi dans l'ingamu mabuli oui parce que ce qu'on a joué sentir que avec ça la voix c'est une maman ça de la zone on a donné mabuli à zone tourner la zone s'est retrouvée la carte de la moi spontanément ya mabuli ndenge kama na salaka na donc au mimo la snake na carte de la zone mola qui même caractère à mabuli depuis dans le la salade il y a vraiment non c'est réellement ma casse mais mon top c'est ça poste ça la tête pour takinga siko vraiment takinga et l'eau dinyo à salaka topé to lo ba place ninyo ba pesa bo ba scène tableau ninyo ba pesa ko vraiment et marqué yo première fois na vie aloba bon et là pièce mon takinga salaka oyo bokilo na ya kufaka fala bakunda elibimo na bokilo takinga alenga ngai bokilo na zala mukuse mais c'est techniquement pour ta limite takinga poti na limite makola takinga eleki mulai moyen ekokana ezate mais takinga bima batimbola likulu pour takinga kota na kai so batimbola likulu takinga bie kombo na ye takinga azonga bansima te lokola erataki wana akoki kozonga nsima te ndenge azokende kozoke toujours liboso kokoso voilà bandeko na biso vraiment il y a émission Ligue des Stars c'est Dabalunda c'est-à-dire moi na Luanda ya solo aussi Dabiu Kulu tu as vu que vraiment émission ça bino foi bien kasi moi quoi et ça la foi bien Corniche Lomani c'est de la Tatiana on sent au banda tomende to le bara ya mbinga boyeba kozwa wapi to lo bani Bibi soki lelo tokota non sur le plan il y a bino bana basi au bosa la banzondi dans la ville province ya Kinshasa on dit que bino nyoso bosa la banzondi bo kama bala parce que la plupart bosa ba célibataire après comme moi yo ke poto bo bino musala yo pesa 40
to mobile mo mutapelisi na yo musala okimi yango nga na ndenge ameka bon nga batika kozwa chance eke naomona mobali akina bapetisa mosala po bayebi eza mosala nanga nayebi kompukuluma nanga bayebi ke nazalaka kozoba te nebaki nazala gauche droite te oya pekisanga mosala nanga eza nga moko napemaki mpona koma omona na pere ekoma baproduit mpe bazolilela bazose retrouve e bazofuta esusu baartiste mpe comme tel te c'est pour cela nabaki napema na famille sikoyo nde bo bando osala banzonzing na bino wana sedola mokonzi bando ofuta bino bacombien baproducteur osala par exemple 3 tableau bafutaka bino par tableau to bafutaka bino par voilà eza ça dépend ngai banda kofuta ngai par film parce que apesinga femme na kai koyazambe apesi mpinga ngai bopesa yango temps bapetotanga opesa mpinga ya bino na opika opesa yango lokai kikobe mpona pesaka moi banamisi tosoki na moto namoniki na se retrouve ensuite c'est de la mokondi bongo soki kopropose producteur ke montant oyo olingi producteur alingi osuka ndenge okotika filme to osala producteur soza besoin na ozala filme ne osala akoluka akompa koyo akoluka kitamo okime akompa ozalaka na kati ya filme ne parce que eza bato mosusu basengi fo yo ozala yango question oyo aline makunda ya prof mopapa depuis belgique depuis zola de la cruz ya banzongo na suisse alobi tuna nani invité na yo est ce que yango esali ke ekokweyisa baproducteur ya nzonzing bayaka soki otya bino po depo bokomi trop internet parce que bozalaki trop exigent nga nalingi be tableau fo 100 $, 3 tableaux fo 150 $, 3 tableaux 300 yo koto olobi ke soki otali role wa motuya donc otali no role na yo nde olobi ke role oyo nde naomona fo pesanga 500 yo nde okoyisa baproducteur oyebi tozonga no non, à vrai dire, au côté de la production, au côté de la machine de stabilité, au côté de la qualité, au côté de l'énergie de défaire, la torée pénale, la histoire là, non, on a dit qu'on fait tirer producteur, on a $500, $400. Tu as pris en abondance. ezalaki neti bape près combien tozwaka mwa ide parce que bopomi baproducteur napesi mpe na ngai mi josé mabilama donc basalutation na ye yango wana epuis trésor diaba depuis angola bana lwanda tozoya bon ezali ta mosusu okebisa producteur namoni oko epesi efo pesanga comme soki batezwa 100 nabite 100 te toki matata mosusu 150 to 100 bazozala donc si on a reçu une petite à 150, après on a 50 c'est comme que on a ça toujours qui n'a pas 3 à 4 à 5 va producteur à tenir pour la banque on témoigner pour la on témoigner pour la yo et puis depuis ba producteur baki est-ce que ndenge nzonzing elongwe et comme ce ko nzonzing par internet na nzonzing o ba ndai kupesa bino ba caché et là on est les autres marchés na ni les autres qui donc c'est quoi les activités comme internet ndenge bafilme internet ezosalama na nzonzing oyo nde banda kobenga bino différence nini eza ndenge omoneli yango est ce que c'est ça biloko net non c'est biloko net quelque part okangi kobasanga ozasakana baproducteur na bolimbisa ngai ozopesa bino mpe conseil parce que balobi ke no nyonso moto alobaka ifo osali koyoka ekoza mpe malamu mpona erreur baproducteur mosusu banda kosala mosusu ndenge boyebi ke baartiste ala kokuna na bango ozoka ntango okoya osali filme okei oteki ntango okoya mposala filme ou bien aluka ata bafigurant 2 3 po filme ye ekende bien omona producteur abi ebie lokola na moi bafilme bazosala teatrekatika nazwa baklasike ok ezokende kozwa bato po bayebana mefanaki azwa bato oyo babimiso apoto baosepana bango te po aluka sala nini abimise po tosala nini mpe moko sikoyo ntango moto otalaki moto nasepelani namoni ete atourne te asali nete aosala filme te ntango osomba filme te ntango osala perte yo moto osala perte bandako ozosala perte komoma te filme ezotambola mais place bera baproducteur bongo bakosilisa yango na place bienvenance wa osela nga 20 30 kenazo osela 150 Jojo Hidalgo
neti kaka nayemba o me akoyemba eza te vraiment trésor diaba mobutu bozo comprendre kaka ke bosenga na bino vraiment tozosala yango lelo vraiment tobaki toyela bino bibiche ndenge bosengaki biso vraiment bana Luanda Tatiana ensemble featuring à Banda donc Tozoya Margot Image Bobby vraiment le caméraman le plus fashion Azalara Yemoko to solo ma solo ya Banzondi Bibi Charbino Bana basi o baesika ba osenga ba $20 mais ba o ba banda ko senga kala neti ba basenga ba 150 producteur a chepwa Zero Bibi bino pende ko sa ba producteur ba lobi Soko aye pas na bino on a dit qu'on peut ça numéro na bino parce que la plupart a bandeko soki libale na poto abebisi musala a négliger nzondi quelque part pe ba producteur bazar na torté na bino pe ba actrice to pe ba acteur parce que na bana mibali pe ba ko mobala ba on pe ba ko mobala ba on pe ba ser na biso na poto bon merci pour le baboué être très na banda kolinga ngo banda butwala lelo oyo natanga bandolasi ba Nigeria te bakomo le kabiso na théâtre parce que bango bamipesa mosala ayebi ke na bani aza fami yefuna te akoki kovoyage avec États-Unis ke Londres ntango akosonga outside il faut tourner on néglige ko bikeza mosala na ye soki eza producteur mpe avoyage akabi mokoyi aza komanga na voyage mpona une fois sa filme moko boye akozwa ya parti ya mboka bafilme baye ntina mboka na bango Nigeria bakontinue filme pourquoi biso te poto eza nord les Afrique eza te sona ke poto misala na wana mobile soza consiste na wana nayebi keza mosala nanga alingeli nga na mosala wana akobebisa mosala wana il faut que tu aies ça là parce que tu as producteur qui est biche ça pour ça film dans ça tu es qui biche ça pour ça film les films on a qui n'a pas dans ça non pas dans ça non c'est la première non ta producteur dans ça c'est pas producteur mon na raté puis ça de tout monde là donc on néglige une salle dans live ah dans mon là en plus les autres monde artiste avec artiste avec politique artiste avec azaki artère aki afoko nde ozomona mpe misala respect eza bana mikolo azorespecte te bamikolo mpe azorespecte te yango wana babaki wana en tout cas bibishi olobaki ofanda nano ofandi mpe pendant combien de temps pour ofandi et ça déjà combien de mois ou combien d'années depuis ofandi presque 3 ans et les 4 pendant une année 2 ans 3 ans 4 ans moto opena aza du domaine mosala oyo ya yo est ce que otika moko opema pendant 3 ans 3 ans na foza oza mwasi okota mapasa kaka makatiana oza mwa masitana no libomonego azobomba trois ans ya reko ya nini oyo aza na mosala na ye alingaka mosala na ye 3 ans bandeko na biso ya Congo na biso 24 TV toza wana po tobimisa bavérité tozobomba te tolingi todécouvrir ensemble na bino eloko nini esalaki ya bibiche avant bato babe akotaki mapasa biso balobi akotaki na producteur yango esaliki babenganaki ye na nzonzi biso tobombaka te tobimisaka tout toyaki po tozela bino bavérité toyeba bino mo botala nanga te tobule mpe tatiana tobetanga kalki pendant 3 ans nga natekaka nanga biso libre nde nasalaka nanga na Congo na biso 24 TV boali malonga mabi bon ça va c'est de là vraiment fin du mois soir siko navandi na palais pendant 3 ans ofuta ndako ndenge nini prese etikanga natambola ndenge nini navandi 3 ans ou 4 ans abotina bafumeur ezotambola na mikili ya poto vraiment Eric Lusande le noble Maboko Bank bibichi eyo tela biso caméra répondre bana poto parce que bango balobi obotaki na producteur vrai ou faux bon producteur omonaki bana botai na ye aloloba aleki na net alobi ke bibiche abotai nawa wana nazalaka mpona na ye te mais producteur wana oleka loba te parce que ebomeli ya libala na ye na instant ebomeli libala te ebomeli ya libala na ye aza marie yo otina mobali ya bato
apekisi yo lisusu mosala obika yo olingi nzambe te oboti to mobali no ya bato oboti na ye apekisi osu mosala oyo ya yo wana nyonso toloba on ne confirme pas parce que toza na bapreuve te wana eza masolo toyoki na mikili ya poto selon barumeur Bibiche là habité un producteur mais répondre biso non bien dit pour moi être un producteur eza te pour l'instant toyami de Bibiche à répondre biso te au producteur aya te biso toza na yo atotuni yo oboti na producteur en marié vrai ou faux affection musala c'est faux producteur mon affection musala producteur mon côté na botine na dimaka na producteur mon côté ma producteur na tourna na bango ba opesa bino une bonne témoignage pour la vie moi na wa papa na za moi na nji avant na la nji papa ni passer qui n'est pas la qui n'a tina jamais pour que des potes ezala ngabo za kabe attends pour moi vous en avez kati somon tant na oloba o c'est dollar omoni donc vraiment moni longo bokabanga papa mwana ya mwana oh mais na biso ka poto la bandeko na biso ya Congo 24 TV balaki c'est dollar zela biso obike na Angola balina ba c'est da balunda trésor diaba et puis maître Zemanga bientôt dans la Londa en décembre en tout cas on va qui ndozo ya zela biso penato yeba to découvrir kota ko ba biso soli to ba bio domina ba to ngadi ça na la bima donc bima déjà c'est kota ya donc lobela bon pena vérité tala caméra ou tala Ali Malunda tala prof de papa tala Charlène depuis Belgique et Nifi Kayo Mojili Kayo Modiama vers la Suisse yebisa bamona en tout cas bandona bana Rwanda bana Belgique bana Bruxelles donc on news bazana Paris bazana Londres peut-être ici Canada on a beaucoup de producteurs Joli Sola et puis Panama yé moko vraiment Margot Image alobi basala mebele kala mingi te fin du mois rentrée scolaire et Ligue des Stars émission na bino Bibiche soki eza na reproche moko koki kosala na bino moko bactrice baoyo bozosala bacine dramatique awa na vie province ya Kinshasa opesa bango conseil. Bon, ce qu'on a pu ça va au conseil, les acteurs de ça, faire produire. Si on dit que l'eau a ça la film, a ça la film, a ça le caractère, a ça c'est de la mer, a ça du bateau kata. Un transport, a ça si moi on peut faire ça. Quand on a vu que partout c'était les gens, j'ai mon propre conseil. Nous tous nos propres conseils, ailleurs faire qui le permet de après ça conseil. Il y a ça, très beau. Il y a des gens qui ont été très en bien conséquent. Moi, c'est la tête qui vous a conseil. Nous avons mettre en vie, avec une importance de sa vie, avec une dengue en salle, on est ségué, à salle, puis ma classe. Soit c'est vous dépendre. Soit c'est les malins, on peut qu'on a vie, mais c'est pas parce que personnellement, nous sommes à terre. Soit baby, c'est personnalité, non, réputation, les baby n'a pas de la en tout cas, ça passe même sur que à bas de fiancé avant la place mon à Lyon qui va se mettre à l'histoire nous la denga babe on comprend de beaucoup de monde à cabo on a même mal les chances mon pas le point il a dit que c'est pas que son unité parce que avec l'histoire nous la denga babe il y a moi pour après on nous parle de côté qui peut aller silence Margot Image star Margot star donc wana eza question mo beso ya mi actrice to pe acteur mingi ya comédie na biso awa na ville province ya Kinshasa oyoka bango ba pesa na bango réponse quelque part puis on dirait oyoka na bon ngana za ranking na monte bango nyonso balinga na solo na malamu na boso na pesa bango côté en plus na tika la koso ya tana artiste mon côté la tika ko la pape ennemi na mon côté mais évite toujours un problème pour nous avoir pas problème là-bas pour ceux qui l'ont depuis que soit dans tout discuter tous à la haine ça ouais ok de ça bien et on a mis fin de la toujours dans mon on a appelé la meilleure amie dans la monde arte que on a mis dans la lien dans la tolata na azati en tout cas chacun a la meilleure amie te botara mutasa la meilleure amie c'est que makamuna ya sala la limite batu baye bati parce que baninga
bamwana kaka babomaka moninga mosu okoswaye okomisi epire yo onakisi etala na kotala awa na bima awa ye wana yango bibish amivandela na ye mais bibish balobaki na tuna yo epai ya Defis Masevo les jeunes millionnaires depuis London tour du monde plein d'Afrique donc bientôt azoya na kini abina tuna yo est-ce que soki bacompose yo osala film ya net okosala mais yo tala bon soki moto alimi asoutenir abisala groupe nga na watya boye sala mais foyeba wana ezali comme soki moto apropose ofandi na oresolobi réponse te opesa ye fandi na oresole réponse opesa minute oyo eza ntango te moyen na en tout cas c'est bon Defis Masevo les jeunes millionnaires depuis London tour du monde oyebi kaka alobi ayebi nanu te soki eye nde aoraisonne akopesa yo réponse na yo epuis wana namoni malamu na Belgique nazongi namoni Charles mama la fille ya taille oyebi kaka ti tosala nde toba na yo osola yango wana nde makambo voilà donc bibish tozwi yo balobi omonanaka te oyamba telefone na pasi vrai ou faux namba ya telefone na pasi ebana facilité sauf numéro mo ozo déranger nga telefone eza bien te yango ezo déranger biso mo toza a tomona nde okima baapene mais biso tokoboye toyambi biso tobi te nzambe nde atindaki oyamba biso onayebi te eza coïncidence kaka mpesa ndeza mais bibish oza na bafanatique ebele na mikili ya poto ebele surtout na Luanda vraiment champion à ma couche depuis Paris le maître millionnaire il y a pas de à Paris ozalaka yo moko obali totuna yo question moko bibish est ce que ozalaka mpe na facilité ya kopesa mpe numéro na yo na etando eke ndenge obakaki devant caméra mpe margo image kote wana bibish bafanatique no baza ebele peut-être eza na baquestion mosusu baza na besoin opose yango mpa na biso erate ntan mosusu na mwa whatsapp parce que monde ekoma na vitesse nango whatsapp ntan mosusu imo mpe messenger yango ntan mosusu baloko mpe na facebook baluko na facebook bapose o question peut-être oyo biso topose ote c'est facile oso posa bango mpe numero na yo kama okaka ezala nde na nosateesa numero te soyo olukanga na facebook bozanga soyo olukanga na ipad bozanga soyo olukanga na messenger bozanga bibish mabaya bibish mabaya nakoluka ye na ndenge bien vraiment na ndenge mabe te parce que bomoniki akoyaka ndenge kopesa numero eza kaka kati yana osamba moto abimisi ye yango bibish mabaya omona très tailor vandom kande benanga José de Londres alobaka omona bibish so bomoni wana sege bibish mabaya donc otaka mwasi ya taille mwasi ya catalogue aboti na ye te aza mpe na zembe ya producteur te mais abota déjà aza na mwana na ye jeune garçon aza deja na omonani bonheur bonheur vraiment ndoi ya petit lifantos donc bonheur Emmanuel je te salue bébé grâce aux amis donc la famille na salim vraiment Eliane bientôt c'est la rentrée scolaire ma fille a fini quoi papa donc na songa vraiment Margot image pena bendaski donc na expliquer bino vraiment mon fils bonheur les neveux à champion à ma bouche au sango donc na judo club Icam passation il y a ceinture verte donc félicitations à toi donc koba kitoko next la film c'est de la mokondi tokomo okusa na biso pratiquement à la fin de notre émission toyebi ke vraiment ozalaki ebele scotché branché kolanda biso bibish peut-être ozali na likambo olingaki osadresse na bainternaute na biso ya Congo na biso makati bon likambo naza yango ya sukaka nayebi ke bana poto alingaka mingi nga mpe nalinga bino mingi bao banda obenga ngai kala na numero na nga nazasi na numero wana te naboya numero wana te te ma telefone eyibanga te fois
site oyo econfirme na kati ya YouTube bakokoya na bango babiangani basangani bayokani mais po baconquérir Congo na biso 24 bakokoka te ouais Congo na betu 24 TV voilà toki Congo Nitso Mongo 24 TV Congo na biso 24 TV Congo ya Alim Malundamba biso tout tolanda Congo na biso 24 news ya solo tous les news ya sika ya Congo Kinshasa RDC bozwango na Congo na biso 24 à suivre.